pesi bango dere soki bana wana bazongi classe te bakozala na problème na peuple congolais biso ba congolais tolingi tosangana tobongisa mboka misère eleki mingi na mboka na biso na ese bakomi kolala pongi siko tongo etali liposo babana kolala te lukuta nazoyoka te tolali bien tolamuki tozana fatigue il est viva parlement de Bouya Selembao tolingi to montrer aujourd'hui que biso bato to simbise Selembao eza boité message à chef de l'état oya pesa ki na nation ezali pour le démarrage à la République démocratique du Congo. Oya boy message wana bandeko na ngai azali congolais te alingi développement te alingi te mboka ke liboso biso bana mboka ba congolais autorité pendant 37 ans non opposition toujours pouvoir peuple congolais a eu pouvoir tozonga sima biso nyonso sima président de la république message apesi na mboka na biso na Congo abengi mutu nyonso toya tosangana tobongisa mboka o azokima mbeya kasangulu te kisantu te mwanda te est-ce wana za congolais alors biso ba congolais tolingi tosangana tobongisa mboka misère eleki mingi na mboka na biso vision ya chef de l'état peuple congolais a se retrouvé akene musala akosabana na classe gratuité président de la république annonçaki mingi basepeli nango te balingi peuple congolais azala na misère mais tala eloko monene chef de l'état asali tanga azwi pouvoir akende bainvestir rapoti relation nyonso atamboli na mboka na biso nanu baye te nanu barépondre te bazozela kimi akota na mboka ake Belgique ake France ake Allemagne ake États-Unis ake Angleterre ake Russie bamboka wana bango bato bazoko investir na bamboka bazana ba bailleur de fonds bazana ba société minene ko kosala musala mais bayini ya mboka na biso balingi loko wana te melukuta ba investir ba mandoko ya bo yokati chef de l'état contrat oya signé na Balma pendant 30 ans dina 2030 ba réduire mboka na biso toutes les provinces na chemin de fer na niveau fluvial aérien liboso to bana kulia ba ngombe kitoko je vous texte na makaba kitoko tozana ba lac déjà poissonné du monde mais to lia kapilo kwa na te ona nini muyini ya peuple congolais azotia croc en jambe biso to lia te to tangi sabana normalité en tant que combattant on libéré mboko pendant 37 ans de souffrance babomi biso bakundi biso vivant batumbi biso na ba siège na biso les to récupérer pouvoir na biso en tant que peuple congolais et tokotika toujours na maboko na bango toujours sur la souffrance biso nyonso c'est ma chef de l'état bakunager bango moko bakukima yoza élu du peuple tant que convoqué on a peuple okokima bongo bango bato bakimi baza banani omoni
défendre le peuple dans le parlement. Ceux qui va bénir, qui va parlement. Alors, Bandé Kounangaï, c'est le moment. Peuple congolais, c'est la cime, chef de l'État. On vivre longtemps dans la misère. Ceux qui 52 ans. Baso 4 lignes de tomates. Mboko ba 4 lignes de tomates à RDC. Lignes de tomates il y a 300. Baso 4 450. Ndé Kounangaï. Ceux qui descendent. 4 descendent. Yoka. Il est vie. Viva. Natangwa il est baisse. Quand tu as le pouvoir, linda doana ba ukatangwa susu. Mwana na yo, ndeku na yo, koku na yo, noko na yo. Mutu azana pouvoir. Elingi loba, peuple congolais. Ba dongolo misu ba kokima. Parce que yo récupérer pouvoir na yo. Il est baisse vie. Viva. Il est baisse vie. Viva. Nana récupérer pouvoir. Peuple congolais a récupéré pouvoir. De récupérer pouvoir, na makilate, na machete, na mundukite, tala na papier oy, na bic, ya de récupérer pouvoir. Et tiens, tu sais que wa mulumba lo baki ango bien. Donc récupérer pouvoir, na bic na fait. Biso nyos to yebi. De récupérer mboko na biso na bic na fait. Président de la République a l'ingité makila etanga na mboko. Ayebi souffrance ya mboko. Ayebi bande kunaye. Parce que to dire nango long dire. Akoko lingate peuple congolais nyoko ba lisusu. Yango wana tuza sima chef de l'État. Eza la zona wende. Bakoki ko bongisa mboko te na 2 ans de kunangai. Ata 3 ans. Parce que ba timoni libulu munene. Mokonzi mboka bengi mutu nyonso aya to bongisa mboka yo soko zoki oza congolais parce que yebi batinde ko na parler du peuple pour défendre le peuple congolais ceux qui va voter ki yo ya solo na muta pesi yo mbongo na peuple congolais atili yo na parlement oko respecter nani oko respecter nani siko yo peuple congolais voter ki yetinde ki na parlement akimi yo oko tia ye motema yango wana zala mayele negi secrétaire général na biso alobaka to so ko encadrer bato balingi lukuta trop lelo balobi boy yango na peuple congolais telama message secrétaire apesaka biso tozala misu boye to surveiller mungunia bato wana mayele na bango ekusila parce que peuple congolais a récupéré pouvoir na yo nani oya kobotela pouvoir na maboko ya peuple congolais okokoka te bato wana mensonge elekimi bazo faiblir yo soit dans ce qui va faire ordonnance kene na pharmacie ozozo même qui changement exact pona nini est-ce que ba gramme na kisi wana ekoka nana ko vérifier ba kisi wana tozo kene bongo na bongo yang peuple congolais fongola misu vous allez derrière le chef de l'État message à le couteau wana bazo pante et le côté majorité zabiso majorité wana parlement bolanda ngote peuple autant de ça qui parlait du peuple mot d'ordre de la chef de l'État alors bina lingi basis na biso ba prêter serment na parler du peuple donc ndeki to bien to kendeki nana to ça qui parlait du peuple nana to ça qui parlait du peuple ba maman bombe la mongo côté et ça devoir na bino batata bolo ba bien nana to ça qui parlait du peuple nana to ça qui parlait du peuple ndako wana batonga kama pona ba député et ça batonga kama pona parler du peuple il y a pas de peuple le peuple d'abord D'accord, biso. Wamulumba tikilaki biso c'est le plan moka makasa kitoko ata o mato kiti onga na zakanga film zéro le peuple d'abord biso bato tuzana majorité na parler du peuple yango na chef de l'État ayuki mbela ya peuple congolais alibingana sana posa bato wana batermina ngomba kuna
on va dans le balcon. Bazo benga ngai changement. Mais on a convoqué Bino. Boya, n'a pas ce message. Boko mi mbeya. Mbeya, bokenda wa te. Bosonga wa te. Bokende boywa. Non. Yusa peuple congolais. Ozokima nini. Yaka couper ce message. Sangana na muninga tout ça la musala. Wani zo tout ça là qui toujours échec. Et nous comme salami exacté. Orga diplomatie de chef de l'État. Nenga tambula kina mboka wana. Nenga tokumi na 2 ans. Changement il ga kokota. Mais batu wana ba moni pendant 18 ans va sali na pouvoir. Changement exacté na mboka na biso. Est-ce pas que chef de l'État encore ce changement na 2 mois, na 2 ans. Ba ko sepela lango? Botala na musala chef de l'État zo ça. Diplomatie ya kitoko. Biloko yena matadi. Yana mingi ke. Bali basala barai. Banda wati na Lubumbashi. Il est suivi. Viva. Changement je côté na mboka na biso. Soki botali na armée kala. Na armée to zala 4e en Afrique. Tu zala 4e en Afrique. Mais le tu zala 4e. Force aérienne c'est la caté. Même vous tika ki ba avion. Kabile le père tika ki ba hélicoptère. Ba hélicoptère wana kende wa. Ba avion wana kende wa. Bo bana na biso to ko tsaki ba mo classe. Ba ye pour l'aviation. Le ba fane na papa. Osomon. Mais chef de l'État hier, biloko wana fo bima. Il faut bomona mona misu. Ba défendre mboko na biso. Nous toujours défendre Mboka parce que nous sommes aérienne exact. Nous sommes bombardés par l'ennemi. Il est pas suivi. Toza na bana na biso mayele. Ba technicien d'état-major. Tout ça na bango. Ba musu ba bomaki biso bango na sika ba kende ki kuna kito. Ba musu ba zali ba ndefu na ngai. Ba guerrier ba zali à côté à salima kamu pe changement ikoti. Mais biloko nyonso wana exact. Pour nini, balingi ba faiblir le peuple congolais. On va nous senga kaka preso. Il est fait vie. Viva. Il y a toujours changement et pas na vie. Et pas na ngai, et pas na yo, et pas na yo. So le biso ko ci changement. Yangwana mboko na biso mbongo na et koti. Il est fait vie. Viva. Bande kuna ngai. Il est fait muta ko ci changement na kati ya mboko. Mutu mususu te. Biso ba tuzana changement. Parti ni nos hommes parlementaire debout attendre 20h, 19h baso tellement baso sala analyse ya mboka. Place ni. Ba siège za itele. Kene même na chamo kuna. Kene na vie. Kene même ba tete. Ero ba zonga ki. Biso to pesa la mbongo te. État d'esprit. Oyo mukisa tikela biso. Moulou matikela biso état d'esprit. Prenez-vous en charge. Les autres longues to sur moi kana biso. Il est pas vie. Viva. Bande kuna ngai na selembao. Mutaya ko détruire binoté. Mutu azoli secrétaire général mettez-lui à l'écart. Mutu alingi Jean-Marc mettez-lui à l'écart. Wana ba konsina biso. Bango batu bazana biki. Bango suko yo lingi yete. Okolinga na nani? Oko yoka message amboke ko ute pa nani? Bango wana ba konsina biso fédéral, ba konsi ya secrétaire général, président, bana ba konsi muso tuzana bango ba fédéral wana. Na ba sectionnaire. Mais bango soki ma message ya mabe eza wana yoko sepela nango te. To lingi parti na biso e tambo na elima. Il est pas vie. Viva. Donc yoka sonité, c'est le moment. Donc ce message de soutien chef de l'État. Il est pas vie. Viva. Biso nyoso to ko misala. To ko sala. Ezala na Selembao, ezala na Bumbu, ezala na Ngingidi. Ezala na Congo central, ezala na Bandundu. Biso nyoso to ko sala. Ezala l'Équateur, les Dekasai, les Grands Kivu, Katanga, les Grands Katanga. To ko sala. Na turoi wakuzonga sima azongi na ye. Consultation ya chef de l'État. Bolingo wana la consultation wana.
Ce qui besoin est battu, bolingo. Unité, moya, lobaki amour. Ce qui est en France, je crois bien en France. À lobaki, na langue française, mon nino se pela kanango kuleka. Ya lobi amour. Et soit l'accès amour te. Wa l'accès amour te. Mais mutu ba beta kuleka tata na yena kata mboko yo azate. Bakanga ye, banyokuli ye, basali ye mabe. Mais chef de l'État, à l'obika amour, à pardonner bino. Bozo yoka kakate. À pardonner bino, bozo yoka kakate. Chikoto salani. Peuple, prenez-vous en charge. Il ne peut se vivre. C'est le moment. Il y a transformation. Tiamaka monayo, n'exécution. Ndekunangai. Peuple, mot d'ordre est président de la République. Au moment où nous avons parlé du peuple, nous avons tout le kuna, nous avons un père qui a été bandagi sika. Nous avons dans la classe, nous avons un ministre qui a été danse, nous avons un drapeau, nous avons parlé du peuple. Et tu as salamate, parler du peuple, nous avons parlé du peuple, nous avons parlé du peuple, bon, bitumbe bini, et bini, papa, nous avons parlé bon, parce que nous avons parlé de bon, boya. Même si nous avons parlé de bon, exact, pouvoir et abus moko. Si tu as fait bon en tant que pouvoir, il y a biso moko. Bande kunangai. Bazizi babane musala. Kalambini te président ya bango ya cour balingiba nommé ye lisusu. Musala ezokeni. Batu wana bazokima état de droit. Na nyokuli yo mingi, na figi yo mingi, na yibi yo mingi. Okomi par pied. Dango tomba be mutu wana kulinga yo. Akulinga yo te. Mabe ya sali yango wana zokima bande kunanga. État de droit iloko mususu zate. Opiye mboka par terre nde kunanga. Tomate ya mbuma bakata katikati. Dans quel pays du monde? Il ne peut se vivre. Yango na lobi toza la sima ba konti na biso. Toza la sima chef de l'État. Tokani bande kunanga ya. Toza la sima chef de l'État. Lelo dosiné contrat ya munene na force armée. L'Égyptien bayaki, officier d'Égyptien bazali awo. Tolingi tozonga ndenge ezalaki na tango akala coopération wana. Ndenge tozalaki na ba américain tango akala na Côte d'Ivoire. Tozongisa mboka ndenge ezalaki. Diplomatie à chef de l'État. Parce que yebi oiza mboka na ye. Akoki ko négliger te bande kuna yeba bomaka bango butu moy. A signé contrat wana. Kala mingi te bibudi les autres qui étaient na mboko. Mususu za na este. Na este ba kombo lala pongi siko tongo etani. Liposo ba bana ko lala te nukuta. Ba bana ko lala te. Ba yebi te erning ba yakutumba bango na ndako. Ba yebi erning te ba ko yakubeta bango na ndako. Mais lelo ba kombo lala na pongi. Grâce à chef de l'État. Tout ça la cima na ye vision na ye to soutenir ngo 100%. Il ne peut se vivre. Viva. Il ne peut se vivre. Viva. Makabulu kutabu. Ya. To kangi bango boué. Kraka. Moi ba ningna exact. Ministre a domina ko na monseigneur. Faut écouter na eto solo na ye. Est-ce que wani zaki toko? Yo nga nzambo o bloqué. Bana batanga te. Ben minervali cher. Chef de l'État. Après c'est gratuité enseignement. Ndeko nangai. Bozo yo nga nzambo zo tia krokanja. Bokeba. To boyite ku ko samba za catholique. Metela makambo zo samba. Bango nyos baza du nombre. Blocage ya mboka na biso. To lobi gratuité enseignement iko za la partout. État d'union de la République. Metela ministre tango tuliye. Abina kokuta na bango. Zo solo makambo wa. Makambo gratuité wani makambo négocier. Batu bano bazo tangi so baza manani. Peuple congolais. Ye mutazo remplacer biso so tango kozoke. Yo ningi bano wani bafuta ba $300 nengo bana kusala. Il ne peut se vivre. Viva. Bon ningi kaka tonyo kama. Bosa complice. Bosa complice. To pesi bango dere. Soki bana wana bazongi classe te. Bakoza na problème na peuple congolais. Bana na biso wana fo batanga. Obligatoire fo batanga. Bango ndenge bakomi ba monseigneur wana batanga ki. Basaki na bande
de l'école. Donc marché tu pas monseigneur, donc kuta na pas cardinal, donc kendi kuna pas cardinal. Bana wana fo batanga, bako pe batanga ki. Bako mi ba cardinal bazaki na bande de l'école. Pourquoi bazo bloquer ba biso batanga? Il devait se vivre. Il n'oko to koki ko zala na ngoma makasi. Peuple. Tout ça la naïveté. Tant que tu yoki likambo wana, passez même na radio, mais sa réponse. Il y a botama ki atanga ki. Pourquoi zo likabana badinga batanga ha? Et non, il y a des gens tout ça, faible. Parce que tu es faible, ma soeur. Tu es faible, faible. Tu es comme ma casse, à ton boulier, il est fait vivre. Il y a un qui a Sabino de Unangai, Bana Selembao, Bana Boum, Bana Kitogamos, Bana Ipen, Bana Matariban. Tu crois que je suis surtout mon élit comme moi, les actes, tout sangani. Pour marcher, j'ai libéré. Tu as dit tout plus pour ma vie, dans l'hôtel de vie. Je suis toujours marché pour les Kambaboye. Toujours à Simate Bandekunangai. Quel est le Burkina Faso? Maman, mon biloko cher n'a qu'à marcher pas, Bangoana Batelemi. Le biloko est quitté. Quand est-ce que vous pouvez marcher pour ne pas? L'IPA et qu'elle a parlé du peuple, les zombies. Et ça, qu'on a 200 francs. Mais l'homme n'a pas de temps. Non. Mais grand qui n'a pas mesuré. Maman n'a pas de mapa. Il y a des ministres qui na OCC. Maman n'a pas de gramme. On va mesurer dans OCC. Mais depuis quand on a eu l'IPA, il y a des grammes. Toujours lié à là. Ceux qui servent de l'État à la tête, les gars, gramme y a pas des années, maman, pour biso. De boti bana na biso ba koli. De ibi gramme y a pas toujours somba te. Tala eloko wana. Mais ne bamboka na mususu ba ibi gramme y a pas bazoko. Même savon. Bazo tekelo 200 francs, 400 francs, 500 francs. O ibi gramme na ngoto. Bazo mo. Ndeki ba faiblir biso na tout sauf rien. Pona nini to kausa bango babomi biso ba officier babomi biso ba intellectuel babomi biso ba grand technicien. Allez pour le peuple la tikili bongo na bongo tout manipuler ye il devait se vivre to zonga simate et surtout na partie de pêche to respecter mi beko parti ya irasi tout ça na cellule na biso tout ça section na biso biloko wane ko kuzanga ka tete to kende to yo ka message. C'est très important. Il devait se vivre. Viva! Bande kunangai, ce qu'on donne un message, pour qu'on paie ça. Moi, je ne suis pas allé. Il dit que les autres musiques dans le monde entier. On a dit non. Il y a des gens qui ont tout ça, la difficulté à maille. Tout ça, la difficulté à courant. Batouane, pas vous, batouane, autres champs. Ici, quand on va faire la campagne, entretien, et qu'on tombe en panne. Mais pourquoi nous sommes entretien? Même dans la bataille, même dans la barabara, nous les bêtis, allez, vas-y, ma saleté, non. Il est fait se vivre. Il n'y a pas de fiche, Angola. Ma casse n'a ordonnance. Consultation fait. Même quelqu'un ne va dispenser une action. Consultation, ça combien? Otali, aucune consultation. N'a pas de banana, nanda, toujours vivre dans misère incroyable. Pendant qu'il n'y a pas de batouana, Bazouaki qui sont en otage. Mais le Basuki. Meya. Basuki le lo. Clé de bois. Atangi. Chef de l'État Kangi clé. Toya Aou. Ce que nous pouvons vous avoir congolais. Toya Aou. Tout le monde est mort. Ce que vous avez qui m'a fait. Meya. Nano Teba Ojan. Nous allions. Il ne peut se vivre. Viva. Il ne peut se vivre. Viva. Il faut mboko ya bonga. N'est chef de l'État, mboko ya faut bonga. Mutu banda tongo tipo kwa méritité. Même savon ya ko sokola ndoto. Est-ce que vous avez des soumous? Vous avez des soumous? Non. Il y a un chef de l'État à peine qui
parlementaire on va faire ça bino los na katikati ya tomoson ozoki mambango na kitoki mosu po va faire 2000 OK de kolia mon frère ma soeur maman leki na ngai noko o mettre a lobi apesa ikandatir na kenna sela mbango na joa mbongo omoni biloko asali biso omoni biloko ba député basali biso trahison voilà les trahisons trahison ba trahir biso même les députés provinciaux bozo mona bango mais lobi na tongo voter ngai ngana za mwana mama intel ngana za mama biya ngana za tata ya misu minene omoni bango bakimi bino Mbela chef de l'État faut soutenir yango bande on ngai faut soutenir Mbela chef de l'État un jour vote ko sala oyeba nano ko voter kuchali kasa na yobi kasa bitela te tala ba député yozo kende réunion est-ce que réunion wana peuple mutatinda kiyo kende sika peuple atinda kiyo siko réunion zo kende ngolo bokende ni bumuna yomo moko il devait se vivre yango wana ba politicien wana no bolanda bangote moko politicien kala mingi te na utu kulanda na radio ta lakini afati muninga na atuni yo bada kutia makelele oko yo lelo consultation yenye yoko kendo bien biso ba toko ke na ba journaliste ba seki o ngai mutu nazala kiboy o ngai mutu nazala kiboy siko yo biso ba tozana sima to pesa kombo bien yo pesa mbwa o ngai chef ya parti o mais yo lo ba ki oswa ke siko yo chef de parti biso tozonga sima omoni ba politicien ya biso ya nzala azoganga ba so poste ba pesa bande kuna ngai ba mama na ngai to yakawa pour tout ça la transformer ni idéologie moka kitoko na makamo moka kitoko to soutenir chef de l'État na maman Denise tala maman Denise biloko azo sa bana na biso ba bourse ba te kutanga lero bana ba pauvre ko ba sali mama kutanga na possibilité ya kusomba tayi loko te mais ni bosse zala biso ko muta bourse mwana ya même maman Denise azu bana ba pauvre ba examen mama na yazo teka makala tata na yazo teka mafuta azu bango ba pesi bango bourse ba ke kutanga na Nairobi sebo monango te ba mama bozo ngisaka sebo monango tala mama njuju wa mbongo ba dignitaire ya kala ba mama ya kala basali mais tala mama zo ke kutena na bango bona nini bango baza mikolo bazaba mama na azana droit ku soma chere pana bango ndeki wana te kato kutena bango mwana mwasi liboso na armée parasitisa liboso na armée ya mwasi mama keko pesa ya fleur tala kulimba so présenter mwana mwasi liboso nana salila ngona na RDC mama keko tala asali tout et la 13e rue école ya maman toilette mubu maman Keyi, il faut réhabiliter Yango. Ça n'a jamais cherché. Maman a réhabilité l'école. Parce que mon moubali n'a pas bibisaki amour. Il n'a pas de chacun. Attends, ça comme Moubou. Il faut bon sango. Toi, les gars qui n'ont pas la place où amour n'a pas de biso Yango. Il ne peut se vivre. Dans l'amour, il ne peut pas s'en avoir. L'on n'a pas comme Moké développé. Par exemple, la maman Tibi. Akena Congo central, Akena cimetière, le premier président de la République Kassavou. Tina Mouane. Maman Makamo Minga Zosala, il nous besoin de maman ne bisa koya kutala biso aw. Maman Denise. Maman Boboto, maman Bolingo. Azo kono place ité. Et ça te temo ko kende kuna baba nuko bete batwa quartier. Yake ni galès akoma kape à l'aise adi ba mama na bana ba mama na ye ba tata na ye il devait se vivre boningite ya mama kuya akuya kutala biso aza mama na biso tala makamba zo sala na ba voyage azoke même mutu mususu aza mutima mabe akende na école mama tadi mubutu akende kuna akotala mama njuzo wa mboko akopesa première parasitiste ya mwasi kado akopesa ye
Moi, maman, je suis ça. Azal, je suis ça. Tu soutenir maman na biso. Tu soutenir maman na biso. Alors bien. Ngana zo soutenir maman Rirani. Maman marchère, maman commerçante. Qui ne peut se vivre?